azaki wana azokombola nga nazoleka azokombola nga nazoleka ntango azokombola balindi nyezo sama na mabele nga naleki mama nga atali nga adongoli nga mais na miso bomoto boye na pole boye tozaki na mama na bien nakomi na kaye nayebisi sero tozaki ne na ndako tala révélation nazwi toki consulter baprophète poko tayebisi nga mama nde ozobela wana bacrampe wana batio bacable moko spirituel il faut bondela bacable wana ezopesa malili na makolo nao na colonne na po bapeso AVC il faut bondela mabe le cœur de l'homme motema moto tango nazoya na opesa mama na biloko akolia nazopesa ba biloko nyonso nakota nango voyage na considérer vraiment mama mais motema moto ezaka na kati bien aimé to bokutani baninga mibale po bosalaki moninga na bino ekomaki bondeko penza ebongi koconsulter nzambe ebongi koprier mama oyo batindelaki ye mwana ya ndeko na ye mwana nazaki orphelin batindeli ye mwana aya kovanda na mwana abokoli mpe mwana ngo azobokoleka lokola bana na ye leki nazaka na poto amoni ke evandeli ya mama oyo ezaki bien nalongolele ata mwana moko na libumu na ye na bana oyo abota po mwana na ye akoza na motema lokola mama na ye abengisa mpe orphelin wana na poto orphelin asakolaki azoba camarade ne par-ci par-là azotanga ne mpe en tout cas azaki bien na kati ya ndako biye ye makambo to ye bamongo ye bavandisi ba en famille bango na bango bazosolola biya poto yango ye bamongo prise en charge makambo nyonso yango wana songolo ozokende songolo azaki étudiante na IEC azaki étudiante biye ye oh tango balali na butu likambo kokamo yo salama à partir de 0 heure ba qui porte eza histoire vraie nga na loba makama ma CCT pour ba qui porte ezobeta ba obeta porte nani bo fungola porte nani bo fungola sinon te tokobeta masasi ba ki masasi o ba biye yaki atelemi kwa ke kofungola ndeko na mobali pa zole mobali azolande na sima ba mibale bazowe la porte ba ka masasi ta ebeti banda 2 personnes bakufa likola biya poto donc ba ki 2 personnes ba ki mutu na kati ya gangi nalobaki boete nga nalobaki boete nalobaki boboma te nga nalobaki bobeta masasi te na baki bazwa biya poto nani muto bango bayambaki na ndako o bango babokola le cœur de l'homme motema mutu ezala mabe uta ebandela mokili do esalaka pasi na mawa bibembe mibale ya mibali minene mwasi moko na mobali bakola toke otala ebembe baétudiante baye garçon wana famille na ye bakendaki kokangisa ye mpona sécurité abomisi bato mibale akozi ya motema mabe eske basaki mabe lolenge bayambaki le cœur de l'homme. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous présenter bino bana obozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Wana ezalimbote na tombeli balandi nanga nyonso ya émission na biso ya solution na chaîne na biso ya EHP Media. Nzambe wana apambola bino nyonso. Nazo remercier ba bazana mikili poto na yebi ke bolanda nga massivement. Nzambe wana vraiment akutana na bino. Nazo remercier ba nyonso bazana mikili nyonso. Bazana Arabie Saoudite, bazana Nigeria, na Cameroun, bazana Égypte. Bandeko wana Nzambe vraiment akutana bino. Nazo remercier ba nyonso bazana Angola, na Turquie, na Tunisie, na Chine, o balanda kapso na EHP Media. Nzambe amona bino, akutana na bino na ba vie na bino. Nazo remercier maman na ngai GH. Mama Nzambe apambola o na msala kitoko oyo nzimeli kosalela ye na vie na mobimba. Nazo remercier cameraman ngai Blaise. Nzambe vraiment amona o na msala kitoko oyo zo sala. Nazo remercier moi nanga Justidi Konde oyo asalela kanga lecture aza servante de Dieu aza protocole. Maman Nzambe apambola na betide na na makambo sosa na vie na oteliboso. Bongo bande ko balandi na biso yambo ya makambo nyonso lolenge parole de Dieu ebisa biso ke makambo nyonso sengeli na biso kobondela. Yango na invité ba nyonso baza libanda telefone ezaka moko benga ndeko nao lobayaka olanda nano émission ya Mama Brigitte Rebecca Kapinga landa no émission o numéro nanga yango wana ezo défilé liboso etando moke okoki toujours kokomela nga okoki toujours kobenga ngai okoki kosepelisa ngai na ba vie na ona ba j'aime en tout cas Nzamba kopambola o nazali vraiment kosenga na bino to bondela na invité bino na prière ya lelo yawe mokokisi na bilaka kolo lolenge olobi na makomi na yo o renouveler la bonté na yo chaque matin. Nayebi ke tongo ya lelo na zamba na ngomba mabondeli oyo ozana biso kolo na bomo. Kolo kutana libota moko na moko ekolanda biso to bengani nguya nyonso ya distraction ya envoûtement to bengani nyonso ya maladie ba surprise désagréable esprit de mort to bengani yango na mabota ba na Nzambe na kombo na nguya na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bandeko na ngai balandi na ngai likambo kitoko toza nango po tokabwana tokabola na bino na tongo lelo makomi ezoyebisa biso ete makambo nyonso il faut totikaka ngo na maboko na Nzambe
eloko moko te tokoki kosala na biso moko so tosololi na Nzambe te. Yo moto ozwaka badécision yo moko consulte Nzambe te. Ata oza bayer olali olamuki olobi lifo na matisa ndako, ata oza kolo lopango olobi lelo nga na kosola na bavoisin, ata oza locataire oza moto ya makasi olobi lelo nga mpenza na kotya babayer oyo motema pandi likolo na bacomportement na ngai. Nga mpenza ndenge nazokende na famille wana na kokotela bango bulu yeke. Bien aimé, totika bizaleli wana yo bayer avant kota locataire na lopango bondela, locataire avant kota na lopango wa batu bondela, papa ya mboyoki obala mwasi bondela, famille nini oyozoki kokota mwasi pe ya mboyo zwa libala zala mutu ya mabondeli. Mobali nini nazokutana na ye, est-ce que nakozala heureuse? Famille nini nazokota, est-ce que nake kotia kimia, nake kotia pe ou bien nake kotia épée na kati ya famille ya bato? Bien aimé, il faut to consultaka mingi Nzambe, to priaka po Nzambe amimonisaka na nyonso ya biso tokoki koentreprendre. Yo mutu bazoyamba yo na ndako ya bato, okei kovanda to okei kopanza bafamille oyo bayambi yo, to bino boyambi mutu boyambi ye mpenza lolenge parole de Dieu ezolobake ebele bayambaki nzoka bayambaki ba ange. Est-ce que toyambani mpenza na lolenge moko ya malamu oyo Nzambe akosepelisa biso? Eza vice versa. Toluka Nzambe, tobongwana, tobondela sans plus tarder. Tozwa livre na biso ma sœur, tozwa livre na biso na Timothée, na 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Tangaka verset 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen, amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset. Parole de Dieu zoe bisabiso. Parole de Dieu binabiso que maman, zongana mukesima, recommencer les choses. Parole de Dieu zoe bisabiso que avant toute chose il faut to prier. On a mutu nyonso to prier. On a bakonzi ya mboka ba onyoso batombwani na dignité. Parole de Dieu zoe bisabiso boye. Ndeko na ngai yo mutu bazotindela yo bato baya kovanda na ndako na yo. Yambo yo yamba bango, est-ce que bondeli yo mutu oyo yo koyamba bato? Est-ce que bondeli na ndako oyo zokende kovanda? Est-ce que bondeli ezate kaka bapaya bato banki koyela yo mabe? Yo po ki koyamba bapaya po nyokola bango? Est-ce que osepelisa motema Nzambe? Est-ce que tango yo yambi oseleli Nzambe mabe? Est-ce que tango bayambi yo otika sango moko mabe to ya malamu na ndako ya bato? Bien aimé, ils ont ça la passe. Se comporter le cœur de l'homme, c'est toujours le cœur de l'homme. Tozaka kana le cœur de l'homme, maman kamona biso. Nzambe azamala parce que salaka motema mutu na kati. Ceux qui motema mutu ezaka libanda mbeto lingana kate, mbe mutu na mutavana na coin na ye. Po mabe eleki bato bazokoka kotambola na vie ya sanctification te. Bato bazana bilulela. Bato bakomi koyinana kobomana okokena nzela boye onyati mbasu po bayebi ke mama Brigitte nzela na lekaka yango wana babwakeli mbasu na nzela. Bien aimé zakana eleko moko boye wana ya témoignage na ngai vraiment nayoki pasi makolo komosanga pasi kolone komosanga pasi kolone ezokanga manga crampe. Nakomo bondela nazobondela moyen te nazobondela grand frère na ngai alobi na ngai oza na poison ngabite ba otela nga poison ko na salini totamboli pe moi mingi toke na bopito na maladie te mais nazaka l'aise te nakomi penza kotambola nazoningana ngamo nazomona nakepe kokota ba retraite
ya passe eza na kota ya retraite moko na pasteur moto ozobondela pasteur nzambe atalisi ye te pasteur ayebisi nga mama problème eza kaka il faut ke kosenga bato nyonso oyo ata basala yo mabe senga bango pardon abi ata basala nga mabe nasenga bango pardon neti nani abi kende kaka oza motu mpo okobela boye pamba te nga bi pasteur pasta ne nayebe tobondela mpo soki nzambe atalisi yo tatalisa tanga nayeba eloko nini nazobela mpe nakangolama pasteur abandi okotanga na cœur d'âme ndenge osungaka église boye bamoyen vraiment financier oza nango mingi te mais tozomona ozopesa so basengi boye opesi basengi opesi est ce que bakosa batikela nkodia te ya famille nabi nkodia biso na ekolo na biso toyebi na biso nkodia te nkodia yango eza nini est ce que nasalaka mabe lolenge nasungaka église le pasteur mpo emoniseli ezalaki te pasteur akomi otatone nga moko na ye na bandi kobondela nzambe nake mpe kosenferme quelque part nazobondela likambo na nga moko nzambe abandi kotalisa ngai na lopango moko oyo nafutelaka mama moko azaki wana azokombola nga nazoleka azokombola nga nazoleka ntango azokombola balindini ezosama na mabele nga naleki mama ngo atali nga adongoli nga mais na miso bomoto boye na pole boye tozaki na mama na bien nakomi na kaye nayebisi sere oyo tozaki ne na ndako tala révélation nazwi toki consulter baprophète poko tayebisinga mama nde ozobela wana bacrampe wana batio bacable moko spirituel il faut bondela bacable wana ezopesa malili na makolo nao na colonne na mpo bapeso AVC il faut bondela mabe le cœur de l'homme motema moto ntango nazoya naopesa mama na babiloko akolia nazopesa ye babiloko nyonso nakota nango voyage na considéré vraiment mama mais motema moto ezaka na kati bien-aimé to bokutani baninga mibale mpe bosalaki moninga na bino ekomaki bondeko mpenza ebongi koconsulte nzambe ebongi koprie mama oyo batindelaki ye mwana ya ndeko na ye mwana nazalaki orphelin batindeli ye mwana aya kovanda na mwana abokoli mpe mwana ngo azobokoleka lokola bana na ye leki nazaka na poto amoni ke evandeli ya mama oyo ezalaki bien nalongolele ata mwana moko na libumu na ye na bana oyo abota po mwana na ye akoza na motema lokola mama na ye abengisa mpe orphelin wana na poto orphelin se akolaki azwi bacamarade ne par-ci par-là azotanga ne mpe en tout cas azalaki bien na kati ya ndako biye ye makambo to eye bambongo eye bavandisi baenfamille bango na bango bazosolola biya poto yango eye bambongo prise en charge makambo nyonso yango wana songolo ozokende songolo azalaki étudiante na IEC azalaki étudiante biye ye ntango balali na butu likambo akokama yosalama à partir de 0 heure qui porte eza histoire vraie nga naloba makambo masese te por baoki porte ezobeta baobeta porte nani bofungola porte nani bofungola sino te tokobeta masasi baoki ya masasi oyo babiye eyaki atelemi mpo ake kofungola ndeko na mobali mpe mobali azolande na nsima bango mibale bazowela porte bayoka masasi ta ebeti banda 2 personnes bakufa likolo ya biya poto ntango bayoki 2 personnes bayoki mutu na kati agangi nalobaki boye te nga nalobaki boye te nalobaki boboma te nga nalobaki bobeta masasi te nabaki bazwa biya poto nani mutu bango bayambaki na ndako o bango babokola le cœur de l'homme motema mutu ezala mabe uta ebandela mokili do esalaka pasi na mawa bibembe mibale ya mibali minene mwasi moko na mobali bakola toke otala ebembe baétudiante baye garçon wana famille na ye bakendaki kokangisa ye mpona sécurité
abomisi bato. Bato mibale à cause ya motema mabe. Est-ce que basaki mabe lolenge bayambaki le cœur de l'homme. Tala na kati ya makomi na Nzambe na livre à Genèse chapitre 4 verset 1 lolenge bazoyebisa biso bien-aimé ute bandela mokili mutu azalaka ne kaka moto motema mabe okokutana pe na nzela boye ndeko alati kitoko aza pe kitoko teli yo dongoli ye boyebani na ye te okomona deux filles bavandi mwa mwasi analingaka te likambo bawela eza te lobi nango mosusu akomi na mbasu bambasu etondi ebele na Kinshasa motu mpe aza innocent ndeko no akomosouffrir ovandi ozotala mabe eza kaka epai ya bato ya balabala te na biso moko na kati ya mabota otali oayir ndeko na yo ndenge tobotama bana tata moko mama moko oza koenvouloir ndeko na yo jusqu'à ce que osala ye mabe eza kaka cousin to cousine te moto akosala o mabe. Caïn na Abel bazaki bana mutu moko tangela biso mama Justine. Genèse chapitre 4 verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oyoki parole de Dieu ndenge zo biso. Caïn azaki offrir Nzambe makabo ya na ya se ya mabele oyo. Mais Abel azaki offrir Nzambe ebwele na ye ya liboso ya bibwele na ye nyonso. Toboni tokei. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien-aimé, attendez que tu aies makabo. Dans makabo mususu Nzambe agréaka yango parce que parole de Dieu lobi ceux qui osent s'aimer avec joie. Kozana motema ko imate na kati na pesa kaka bango pe balekisi. Parole de Dieu lobi azalaki kopesa na motema yesengo. Nzambe pe atali offrande na ye agréé yango avec joie. Ba parole de Dieu ça veut dire que oyo akoseme pona mabele akobuka mabele, akoseme pona lola akobuka lola. Topusani. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bien-aimé, parole de Dieu ça veut dire que Nzambe azaki kotala vraiment regarde nezalaki penza na offrande ya Caïn te. Mais Caïn sikwa ekotala Abel. Abel penza elongi échanger bien-aimé. Okozala Caïn mot elongi ne changer. Bien-aimé okozala problème na ndeko na otoza problème na mozalani na ote. Okomona pe batongo moko botali obi ozali kamna ngai. Elakisa makane elongi. Oyo azana problème na ngai. Ata mobali noso bozali na ndako akozwa abandi kozwa décision moko mabe vis-à-vis no okomona obandi kotele na miso akobanda lisuko linga ko fixer regard n'est pas ina ote wana bandi kolukelo ba problème amike mike ndenge mona mwasi na kati ya ndako alibala soka bandi otambola mabe akoluka a fixer azana attitude moko boye vis-à-vis na mobali ne po aluka likambo. Bien-aimé batitude wana nde Nzambe mutu comprendre ka yango ke oyo aza motema mabe oyo aza motema malamu mais tango ozotambola na motema mabe po osalela moko mabe oyo azotambola na Nzambe elongo Nzambe pa ko s'en charger non akolivrer yo na mpoasa topusani. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Nzambe azoloba na Caïn pona nini osiliki pe pona nini motema na yo elongi na yo échanger pona nini motema na yo ebebi pe elongi na yo échanger topusani. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage
Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Wana nzambe azoloba na ye soki ozali koagir malamu nyonso ekozalela o malamu kasi soki ozali kotambola mabe lisumu mpe ekozala na porte na yo na ekuke nao. Et ses désirs se portent vers toi. Mpe baposa na yo ekozala epai na yo. Mais toi, domine sur lui. Mais yo odomine likolo ya makambo mabe odomine kande oki koya motema mabe pe oki kolata mais yo oki toujours kodomine makambo na ya mabe oza likolo nango. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole de Dieu, le bazalaki na bilanga bango mibale bana tata moko mama moko. Tango atali moninga pazoloba na moninga ale. Akweli likolo moninga pe abomi ndeko na ye. Bien-aimé bazalaki bana ya mutu moko. Abomi moninga po nzambe agréé offrande na ye. Bien-aimé namona bana mutu moko babetaka baje oya ba mama nzango. Bazobeta n'équipe moko. Bazobeta moko azaki pe aimable azaki ko gagner mingi. Aye ko senga ndeko na ye Varese. Akobeta place mususu. Na retour na ye azwi mbasu ya nyoka atie na Varese apesi ndeko. Ndeko na alati mba moko akine cheloko komi komata mata ye komi komata mata ye. Ndeko na ye bango bato balukaka koki koyeba tabake koyeba bachela kemba soanyoka na Varese ndeko akufi nzambe azanzama masisite soki nzambe azoyebisa biso boye po toyeba kodomine motema mabe oyo ezalaka na kati na biso bato okoayir mutu asali yo eloko te yo yini ye obandi kopiéger ye partout otiele ba poison otieli malade otieli accident accident bele basalaka na nzela wa eza mutu pe aza cause ya accident wana azali parce que nzambe azoba ke so malheur ekomeli bino ezalinga nzambe te parce que nzambe azoba ke j'ai pas formé les projets de malheur pour vous j'ai formé les projets de bonheur et de paix. Comment nzambe ki ko piéger yo atiela yo mbasu polo bakela likambo nyonso na mbasu ekomeli okumisa kaka nzambe ebini ezaki tobondela soki okoyamba mupaya na ndaku mupaya tindelaki yo déjà lettre ke azoya to abengaki yo na téléphone banda kotikango na maboko ya nzambe soki po olingi ko rendre visite epa bato banda kotikango epa na nzambe namona mutu balingi bake ko rendre visite bazali ba frère en Christ baki rendre visite na famille moko babondeli na ndako babondeli po babengi ndeko biso tozoya ko rendre visite or ndeko wana azaki sorcière abina bango boya nazali alambeli bango pondu atumbi mbisi ya mai asali a préparer table na vraiment complet bandeko baye bateyi nanu bateyi esili ba prier to basisi na ko prier a invité bango boke na mesa alingaki komeka nzambe na bango malgré ya bondelaka a piéger ba na nzambe tango bandeko bafungoli basani bamoni pondo ezotambola na kati ya sani pondo ezotambola bien aimé tant tokomi kobondela esika moko tokomi bana tata moko tokomi bana batu moko tango bazote ya biso na basali na nzambe eza po tobongwama tozala lolenge moko te na bapagano pondo ebandi kotambola na kati ya sali bandeko batali parce que nzambe alongolaki bango beka ya misu lolenge baza kotambola na simplicité pe fidélité ya parole de Dieu bazosalela nzambe musala bakende kosala musala ya tata na bango bota bango te bafungoleli bango misu après pondo bongwani bankusu o minene o wese wana ya wesa mabulu ya minene batali babi mama oh nini oh nga cheki boete
babandi kobondela babi mama nzambe alimbisa yo pe akangola ndeko eza pasi pe mawa soki nazoba likambo parce que kolo likambo ye moko ayebisa nga mama pesa pe témoignage ya likambo ekomelanga mwa mwasi oyo auti kobota asali wale aoluka mutu asalele wale mama na yabi mwana nga aboti nga moko na kosalisa mwana wana basali ya nzambe bayaki na mboka wana koteya abi prophète songolo nga moko na kozwa yo en charge ti mokolo kozonga kosala nzambe abi problème te atikala mpe koprophétisele ete mais prophète wana aloba kaka ndenge olobi ke oyambinga nzambe a révélé ba chose cachée yo moko pe nzambe a protéger mobali na pe mwana no yo boti liloba mosala nzambe alobaki ne ka yango mwasi wana kati ya wale mama ne azoya kosunga ye mama ne azoya kosunga mama ne azoya kolambela ye eye kokoma papa avandi na salon azozela ya kolia mama na atiaki soso na moto mama na ye abota ye aye wale atiaki soso na moto mama na abota ye aye afungoli nzungu abaloli atie na basani akaboli biloko pa akiotia na mesa wana penza nakomi kokenda koshite yango nazopesa témoignage oyo azwi ya papa atie na mesa azwi ya mama atie na mesa ya mwana moko moke bazaki ne atieli ye bango babandi kolia papa mpe na ndako azolia mama wana atie kaka tourne akata kaka musune moko atie kota mopenda tia kaka boye na monoko ameli musune ekangami ye na kingo mama na bandi oganga mwana na douche mama na bandi koganga songolo mama likambo nini yango yo ye pa mwana bokilo na kati ya ndako ozoganga lisusu nakufie naloba mwana ebangisi akobenga basala nzambe boya bota mama nanga biloko osala mobali nanga aza na ndako prophète wana yabi mama yo moko loba songolo naloba mongongo ezokende mama naloba eloko na meli libanki mama ozokolia soso ekomi libanki ni na piégeaki na tie na musuni o mobali no alingaki kolia po soki ale akufa le cœur de l'homme motema mutu ezala kaka mabe uta ebandeli mama na mutu aboti mutu otie piège na kati ya biloko kolia po mwana atikala veuve bien-aimé eza pasi yambo ya koyamba mutu nyonso epai na yo il faut kobondela yo pe mutu ozokende pa bato bondela ta lolenge ndeko mobali oyo akendaki koboma ndeko na ye na kati ya bilanga mpe nzambe atiaki marke atie kashe na elongi mpo mutu nyonso akomona ye ayebaka eza ye atiaki kashe wana mpo na ye ntango nzambe abengani nzambe abomaki ye te po parole de Dieu bi à moi la vengeance à moi la rétribution sozaka soko osali nga benga moko na kozongisa nga mpe na kozongisa te nzambe alobaki oyo akoboma kaye masumu ya kaye kokite epai na ye mbala sambo na sa mwasi wana mama na ye ayaki kokweya mama na akufi bake kokunda mama na ye pela moko na tomona kelembo oyo tomona mopepa kayina ezotelengana donc eza biblique nzambe alivraki Caïn na yango toki kobondela yambo toshite toki kobondela Éternel nzambe malamu kolo nazobebisa puissance nyonso ya monde ya ténèbre na bengani nyonso ya envoûtement nyonso oyo etelemi kati na oyo esika mpona kobebisa misala na biso tobebisa yango na nkombo na nguya na Yesu Kristo amen.